pembeni ya kufa. Tu se trouves pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Mutato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi. Que le Dieu, le Père, le souverain créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Lelo nazana message mo na pesa. Ezo pesa na mawa. Il fallait na enseigner bino sur les gerbes parce que tout ce qui passé lobby journée moko terrible. Donc journée zaki que ce monde appena que no ba gerbe ya batu penda donc zongi nesika. Alors au bazar a besoin bolanda ngo bokota na YouTube ya Prophète Emmanuel TV officiel bo mona yango bo mona ngo pe ezana écran na se bo moni bokoti bolanda full prédication à lobby full ba démonstration miracle à lobby au prophète asalaki concernant ba gerbe ba te belé ba gerbe na bango ezaya kolala ba yeba makambo na te. Alors bokota lelo faina lo belango mais lo mo urgence mo salami et c'est qu'il faut na lo balikambo ça très dangereux. Lelo be église zo be ba cause ka ba makambo yo. Ba te belé lelo don ba vie baby à cause ka ba pasteur yo. Do ba pasteur ba impidique. Et ça n'a pas de pasteur. Ça n'a pas pasteur impidique kasi na lo ba na lo ba yo te. Na zo ba pasteur impidique na kini. Pasteur yando ki na kini. Bien aimé makambo na lo beza pasi. Donc longtemps bon mon na prophète. Donc aza dona lo baneni donc aza nzambe assez. Donc aza muto pena donc aza pena ka nzambe. Parce que nzambe nda sipota ba bloka bo nzambe ayamba ba tunyoso tu bandoki. Donc biso bato bandoki ba impide batamasumu tout. Donc prophète avait accepté un sorcier venir dans l'église maza pasteur. Bola nanga très bien. Prophète andimaki mutazandoki a une église aza pasteur mais tant il y a qui a été le prophète a yeba kazandoki pour prophète il connaît tout amonana na nzambe ayebi lokola za moto nzambe ayambi nyonso kaka ayambi ye. Donc le monsieur passé à la délivrance azoli kana ba délivrance prophète a Isaac li solo na yena prophète ayebi kazandoki pasteur a chepe wana apriaka akadara pe batume azali kaka sous contrôle ya prophète pour prophète ka yebi makambwana basali ba yebaki nanu te obiki à chaque fois tanga osaba makamuni bazoti yango na bana muna mina muna ki amudira pinza te na muna ngavanda akabo nzoka nde makambo ezali. Bien aimé frère wana pasteur wana oyandoki na otanga komune na après na banana liso pasteur ono yandoki na église oyo ya prophète Emmanuel Dodi. Aussi longtemps que bazo bonde la pomoni prophète ndenga zana ngezaka na des so za esprit mabe ozana misala ya mabe oye pembeni na yo aokangola yo soki yo moko peut-être ba kindoki wana esenga na moment moko il faut accepter soki yo moko okokite tangu ya osala ba délivrance ezaka na deux solutions soit okima soit okufa. Bon le monsieur avait profité à Monica musala kindoki na yo ya Monica otika na ngote. Tant là le makambo ko lobate na fabriquer je suis mandaté de le dire. Donc nazana droit donc nazolo bango avec donc de précision makambo na lobana yebi yango très bien. Eza ba masoloté eza ba pasteur belé na Londres ba bandokiti. Eza ba pasteur belé ba bandoki baza la église c'est très dangereux. Alors il faut apprécier les prophètes. Prophète azui musala na ye ya bonzambe azo bonde la pona ndoki wana pasteur atika mabe. Mais ndoki ya pasteur azo tika mabe te azo continuer jusqu'à ce que eko koma na moment oyo impudicité a comme kosala na impudicité na église oyo pesi pasteur passe pasteur avant d'ici siko basali ayebisi basali albi ko moni ye na misu na yepe bon natanga comme pasteur Caleb na misu pasteur Caleb avant d'ici basali ayebisi bango nyonso to le problème mtu andeko azo sala na monde na ko sala te fona bengana gae parce que azana nundoki mais j'avais accepté voilà siko basali ba yeba
quelque basali bango no soute. Si ko tamba ko yeba vérité wana na mabeleki ko yiba ko skoke batu ko skoke même na batu malade na église. Si ko prophète ayo sala ke abenga na kaka. Mais le monsieur yemoko lorsqu'il passait dans la délivrance abana ko mitubela yemoko so mona ke ndinga ko tika musa na yaki ndokite. Aloba yango. Azomona ndena ko tika te. Si ko lokola prophète motonzambe prophète Azea c'était kaka alukaka ndina nga okangola parce que délivrance eza nango domaine na boyoki yango délivrance ya domaine na ba makambo te za domaine na alors le monsieur un frère d'église kaka basiri wana ayeko lota parce que le longa pe na loti ndoto mo terrible prophète Azala makapo lobi do ba délivrance et salama ki lobi na journée ya fête ya première gerbe ça terrible mutu na zulu na zuya ngai parce que biso église na biso église efetaka ba fête o ba bengi on na lingala banteke donc efetaka ba teke ba fête ya nzambe o église na bino de réveil yebité nous c'est église de réveil tous église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis ce que ça affranchi té donc ce que bonga maté donc au mona lola té ce que commis affranchi au quotidien ministère des affranchis au prophète Emmanuel Dodi osa garantie ya okota lola osa garantie ya ko vivre une vie heureuse sur la terre osa garantie so ozala ki na kindumbo bozala ki ndoki ndo so aussi là. Aujourd'hui je parle de ces prophètes et de ces pasteurs impudiques, pasteurs sorciers, pasteurs Caleb oyo lelo ayoki soni na communauté. Donc tellement que pasteur on a linga kotika kindoki na été. Donc azalaki na choité amoni que non na ko kufa soki na continuer kaka ko vanda na prophète pour ba délivrance de comme un niveau mon terrible. Donc il faut que nous sala ba dégâts moko bo o mutako supporter na été. J'ai parlé un frère na kati l'église a pe avocat na bossa na ebi pe na kanga kombo na été. A témoigner qui a lotaye a lotier mabe. Bon tellement ka lotier mabe a yebisi prophète. Prophète ko tanga mona ikazaki mo été prophète abibi vérité aza associé ndenge zana nazobenga na ekalate parce que mabele kebele. Vous voyez donc makambo yebalaki nango donc ozomona que prophète apenda onga na baye ke non na salaki mission na bino bravo parce qu'il avait chassé un biso to mona na l'église a pasteur impudique azobima na mama azobima na mwana tango ekomi makambo baluka bakangisa ye basala ba makambo ni surtout wana ale baninga ne ba pasteur impudique ba yene ba église ba baniko bondela oh talabo ba bimaka bongo et pas prophète de ça bongo te soit au bongwani soit auquel la livre le yana lobi que lui étant que serviteur de Dieu et ça qui a besoin fallait ba kangola ye pour zo pesa ngamawa yango tango zo mona ezana moko suzuka wana mikolo otole kawa auti ko senga musulman oyo ya église ya pasteur wana zaka musulman marabout o bandeko be ba komela nga bazana bezu kuna sa na interview na sa na be interview le suba ba jour ba mikolo ya musulman na zaka marabout atika à partir ya message ya prophète siko moi si ya pasteur moko subu akima moi si ya pasteur akima wana ayeko bimela musulman non po base kolo moko bon baluba baza baluba eza ekolo na bango eza baluba sikoyo ayebisi na munoko mboka na chiluba ki apesa ye bakisi vous imaginez mobile n'est passé donc c'est mobile n'est tatinda kiye mobile n'est passé atindi ye azwa bakisi donc ngolo basiko que non azwa bakisi pona bafungola l'église ba monsa ba miracle alors bazo bosana que musulman na satika bloko wana musulman ya fundi et pas prophète habitala mama kingandi ayeko se yanga balobi bona bo ya lobi na kutu na mama boss pour mes ates soko lingi to kendenga na yo devant les prophètes na yebisaye pona saela yo anga sa anete ndekwana boyi na mnoko nyoso to alobe abondeli na mnoka mboka mais comme notre frère abongwana penda vrai musulman abongwana frère mukendi je te salue ayeko funda et pas prophète de la même manière ce que moni likambo mutu moko bazolo ba mabe contre prophète il faut otelemela ye parce que na moment on azolo ba na bino eza na ba faux prophète na oto mona bandi moko avana yawa et déranger nga kutu tano cha message na nga ya ba 5 heures wana zolo anda vana bima notre bandi moko bimeli nga bo ya prophète wa lesa abunda na église
Ça va blou mususu. Azobunda na église. Na kuna na mboka na bango na mbujimai. Pasteur mo azoteya. Ateya na chiluba na ebi chiluba te pona muluba te. Et mon a comprendre. Donc cela veut dire toi azoteya. Et ça pas comme ça le baïke et puis si wale sakanda. Dia telemi na kati na plein culte. Aya koleye et ça na YouTube. Ozomona ba bloko na bino batwana ba bongwana te. Baza ba faux prophètes, ba faux pasteur, ba eko détruire ba vie à battre. Alors voilà pourquoi ozomona siko que non vrai ministère éthical. Un vrai prophète éthical au sala masolo ya bien. Et ça prophète Emmanuel Dodi. Tant la zolo babo na ebi ke bato belé ba mona mabe mais na zana choix je vous dis la vérité. Parce que bisoto lelo so lelo bisoto lelo sambela lelo. Tous les cas na ba ventir. J'ai la chance de vivre avec des bateaux bobing à grand. N'ayez pas ventir na bango. Mais n'a pas le bango à parce que ça passe. Mais je sais que bah faut belé. Et voilà pourquoi bateau bazo banga. Tant ba mona que non, je suis en train de parler des prophètes et bazo mona que non on a commis affranchi. Donc zo banga. Mais si on a commis affranchité, na kota lo la neni. Et puis nous bosa ba affranchité. Vous irez en enfer, je vous l'ai dit. Bokenali felo. Tala passer wana Caleb wana ba ventir o ya sali. Ba via bato abebisi. Koyi baba mbonga bato. Kosa nanu kindumba. Na kati église. Et posa no bendoki. Ozomona babilo onyo swana. Siko lobela ngai. Yo passer o yo na londo za na bana 28. Obima na ba ser église. Obuta na ba ser église. Yo za na normal vraiment. Osa pendokit. N'yabi que passer mo abo lo ba ibo na taille communautaire mais na zolo ba bato ba yebi. Ça c'est la sorcellerie. Bana 28. Mozo continue. Obota bana 28 na basi partout. Obi mana baleki na bayaya na bana l'église ozando ki l'église pezali. Ozomona que zo détruire batu. Yango siko ba bloko photo ba nokolo bango parce que lelo ndenge za ngata na okena kina lukana sala tuna yeba soki lelo passer Caleb bona fungo l'église. Soka fungo l'église na komema tim moboto kende kunifa kangango parce que c'était un sorcier d'abord. Sorcier chassé na kati l'église à cause de l'impudicité. Na mama be ona lobike prophète Rebecca zaki ndoki mazaki na ta oyo abana ko bombe la pona e patika ngo. Tanga moni ba dégâts yé moka moni pe na tubeli kino na kokate. Et prophète ebisi basali. Et ça va makamususu okolo ba pe na batu no sote pe po yé pas zape monde, azape âme. On a besoin de délivrance. Voilà pourquoi tant moni ke leki et senga ka fo boka. Yanga boka maki. De la même manière, et ça la batu mususu yo za mwasi. O luka robota. Siko robota na ndenge nini aussi longtemps que yo moko ozana ba caractère ya mabe. Siko so oboti mwana wana na ba caractère na mabeti. Tozala besoin mokile comme na batu bazala ba franchi mais siko autant yo zo bota bato bazo zala ici na semence ya ténèbres. Na semence oyo ya ba Caïn. Ba mabala bato ba ezana bato ba uti na semence ya diable ba ebelao beaucoup ozomona pele que non diable en personne mokilo etondi na bato baza ba diable diabolique je vous dis on a ebisi bino que makambo wale sa zobunda na chair matière bato abunda na chair ozoke nokolo muninga no pourquoi pas vous allez ka akete que non asisa matea na e bonga pe aussi sa matea allez boke na sima kuna temps place bokenda wana nde olobeli esoko okole wala ti yo telemi bato bamoni et puis bakaboli bango te vous comprenez place nazo sabino que le monde est en flamme le monde est en flamme voilà pourquoi il faut que je luka un père ya vrai ou cause à la pembe nae un père ya vrai o yebi ba secret ya ministère un père ya vrai o yebi ko sala masolo ya nzambe na ndenge ya solo un père ya vrai o yebi côté ya batu la vérité. Comme prophète Emmanuel Dodi, aïe car na miracle était, aïe na parole de la vérité. Il nous enseigne la vérité. Alléluia. C'est très important. Différence entre panaye et ça azote abiso lobiko, aote abiso bokonzi na likolo, aote abiso susu ba vérité otoyebite. Ban teko yo oyo o azote abato azo célébrer. Na balon salangwa. Et puis nous toza ototi ko si ça fête sa première gerbe. Mardi le 28 on commence une autre fête. Fête de la moisson. Yo yebi yango. Oyebi yango. Laisse petit oyoka no karango. Oyoka me oyebite. Fête de la moisson. Oyebi yango te. To bandango 50 jours ya jeûne.
nakota yango année passée nazaka franchité mais siko na kuti ndina koma franchité nazo kota makambo nyonso tout do nazo landa yango à la lettre malem donc mardi tozo kota donc fête ya moisson ba célébrer yango na ba jeune eza jeune à 50 jours butu muso na okande mo asala ki asali ya 10 jours bazo meka basala yango na 50 jours to bandango mardi oyo tita no yana kino za na fête wana alléluia l'église de basala atango ba yebi yango te l'église de réveil eza l'église de réveil tendo konanga ce sont des églises ya bidoroma ba olali sabino bazo bebi sabino bazo détruire bino baza na rien pasteur impudique pasteur sorcier bazali belawa pasteur sorcier bacho maboko ndoki mtacho maboko otambo na ope iso mona nati la preuve aneke balingana na te poani bayoka na te pona nini soki pasteur moko a une église moko bo avanda ote a pasteur azolenga o banga nini donc cela veut dire le quoi boza bata vérité te bobongo mapete boya pe aba frère le roi biso boko sabato ne nazolo belo moko na ba pasteur na mona na ba franchi wana ezala ba pasteur mona pointer wana na mona bino po moko na bana pointer ye na bana mona ye na moni bolingo azala ngo pa prophète za ngo bolingo vrai te ezaba musu do mona ka azobanga po za supérieur azala message ya bien ya vérité ba miracle kazobanga mais aza un esprit ya jalousie na kati donc na ndenge wana na bana ko sisonner na oyo ka mikolo ya kimia de la même manière na musu na mona tala na ngina yebisa bino vérité le boloba boye ba te tant bo mona ka église ya universel au pasteur au prophète Emmanuel Dodazo ko diriger donc église wana c'est prophète église wana exactement to chaté eza passé Josué te passé Gédéon te ba passé on a ebina otanga ba kombo ya musu na ebité désiré passer eza bino te l'église c'est le prophète Emmanuel Dodi quand ceux qui bino bat ba oyate bat ba yoka bino pété ceux qui le no bat ba yoka bino c'est à cause du prophète parce que l'église wana prophète azali géniteur c'est lui le chef de l'église il devait avoir beaucoup de respect et tant que prier pour la bana sabino elle m'a besoin prier au nom des prophètes messagers Emmanuel Dodi ndoka okima bo prier bongo parce que bino ne bozana bona bela tsenanga tozo bika pona prophète nanga nazo bika pona prophète na koyoka sonité pour prier au nom du prophète messager Emmanuel Dodi nazo prier pour la démon na lobby au nom du prophète messager Emmanuel Dodi deno ba okima nazo loba yango o betili baku nde abatu balobaka betili baku atango Jesus o betili baku otangi komba Dodi o betili baku Dodi parce que moni ba démon musu ba mesana na komba Jésus mais kombo ya Dodi ba démon ba mesana na ngote je vous dis des choses vraies si aujourd'hui nous sommes forts je suis fort, je parle avec confidence parce que j'ai trouvé. Na trouvé mutu. Na trouvé oyanga lobiko. Na trouvé oyangai na ebike ndenge la ngwana vie éternelle garantie. La paix dans ma vie garantie. Personne ne viendra me troubler encore. Azate. Bato nous sommes ambuyanga bakimi kimit. Bakimi parce que la prophète Emmanuel de ce monde a prié la so. Yo ya ndangu na ngande ni susu. Oye o mais la moi non les ah tous la fête to yana ba 20 écoute siko mo na ngama bete parce que na prophète na s'attacher na ye biso makamone za raté siko tant yo zo lo banga ta la bi prophète de vandinier ozo comprendre donc Dodi azo bang za batu kaka na kombo ya Dodi nazo gagner batu na kombo ya Dodi na kimisa batu no suba ya la ba masula pam pam na kombo tala nena aliawa Dodi ou rien na lobi Dodi ou rien ce qui na yoki mutu ubiso boyoki linga mutu mobo azolo ba mabe ya prophète Dodi boyebisanga boyebisingai na oyeba nde na travailler mutu ango pas il faut ça la travailler parce que vous ne pouvez pas parler du mal na mutu azo kango là bas bien botala bokota lobby. Oh, hier, donc quand vous les gens m'habitent, dans le lobby, on dirait lobby, oh, il y a dimanche, mais je vous dis des lobby, oh, il y a hier, il y a vendredi. Bon, na, nini batu bazala qui délivré. Na fête,
Na clôture la fête, il y a première gerbe. Oh, l'église n'a pas yebi en côté. Pasteur a sali 20 ans, 30 ans dans ministère. A fait année à ta fête en côté. A yebi même pas que ba gerbe a battu fait téléma. A yebi na yema ramwana te. Ya te ane kaka. Ba maramno se ka zuika message a te. Comme je suis là, on ne prêche pas les messages à Oka Ndengwana. Nous prêchons les messages aux autres pas à Mosakoli. Naninga la bien. Mosakoli. Mosakoli na biso azanani. Les prophètes messagers Emmanuel Dodi. Tout prêcher message na ye. Voilà pourquoi je vous dis. Na acto ya pasteur impudiko, ya pasteur Andokyo, nani, ya pasteur Andokyo Caleb. Oh ya sali. Oso comprendre que ce qui ko fongola sur l'église yendo kindengwana. Si ko moni l'église de omoni batebele ya bebisa. Na yebisi bino kabunda oto buntao. Lesibo abundia wezana video. Ce que omoni que les peut-être omona ngote. Tini langa message na tini lo video ya kabunda ya oto bunda. Tini langa pe message na tini lo message ya na tini lo prière ile kaki lobi. Na tini bat na ba groupe na tindi. Ce qu'on pense na besoin lango tini langa ba tini lo ba prière. Tini langa message na numéro na ba tini lo ba prière. Numéro prophète des ana bien aimé lobiko tala basakana na ngote. Ozana besoin au kota lola. Lorsque nous sommes venus ici sur la terre pour un but, tu as retiré à batute. Voilà pourquoi Nani Moïse avait à l'obango. Alobi, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'apprenne mon cœur à la sagesse. Très important. Compter tes jours. Tu as qui à la longue de balamike, le autre comme papa, coco, tu changer. Il faut que tu aies bandé, tu aies la malamu. Na baton oya miki etika na vie na biso. Tu aies comment est-ce que nous devons compter nos restes du jour etikali. Compter tes jours. Pour qu'on ait tambola la sagesse. Compter tes jours. Qu'on ait côté l'église ya malam. Qu'on ait na passer à malam. Un prophète du temps. C'est le prophète messager Emmanuel Dodi. Yendaza prophète ya temps. Yendaza prophète wa yapo na lobiko na biso. Yendaza prophète a yapo na ko délivrer biso ko kango la biso. Il est le seul vrai prophète du temps. Le messager prophète Emmanuel Dodi. Na suki a God bless you. Bobenga na otine na bino ba message à lobby. Thank you, bye bye.